immeuble à Moutoumoro, pas immeuble Ziki. À Salé Bétoile à Batou. Batou na coûté na bateau, on est biso, ba prophète Mobi qui s'y boue. Na bonde lipo na ye. Ceux qui ba botol moutou étoile, mouton on tika ma beau pam. Koka moite ono assis là, musicien on peut assis là, modèle à succès. À son battre le côté. Succès, ta place à Van. Wana tchaka kongo mo lekana na télévision, artiste à danger, artiste à danger. Ba otuna asalakate, aliakate, abombakate, a utiliser ande bétoile ba tu bétoile les a récupérer atika ma beau pam. Fongola misu. Mouto bundi c'est toi la bana, fongola misu. C'est le moment. Ajini okominango. Ozo comprendre te. Appelle les prophètes. Ozo comprendre que non c'est compliqué. Ezana batumso azana poto, étoile nezana kisasa. Ezana batumso azana poto, étoile nezana mboka. Bienvenue dans votre émission Analysons tous ensemble, Oezali Bongo, présentée par la votre influenceuse Sarah Tola. Alors, na émission Nabiso Alelo, Torozale Longo, na le prophète Mobik ici, le docteur Patrick Béni du ciel, Torosola toujours na sujet Nabiso ya combat des étoiles. Alors, na kata combat des étoiles, Tolobela qui disparition de l'étoile, Tolobela qui que signifie l'étoile, Tolobela qui ba couleur ya ba étoile na ba signification en haut. Alors, Tolelo Tolobela réapparition de l'étoile. L'autre fois Tolobela qui en haut, mais to kota qui vraiment na kata profondeur te parce que to bandai pe ko kimamba on a sima yangonga. Alors, lelo Tolobela réapparition des étoiles. Bateau étoile et bunga, bateau bazara sous étoile te. Est-ce que bakoza a peine chance ya kozong c'est la bango étoile nana ngwa kozong c'est la moute étoile est-ce que kosomba pe étoile et pas marabout est-ce que faut ka pasteur azong c'est le étoile ngo pe pasteur azong c'est le ye pasteur azwarango wapi ce qui pesa marabout akozwango wapi. Alors to décortiquer moi ba question ezali vraiment ebelé na sujet oyo et sans plus tarder je dirais un grand merci na batunyo sobo soutenaranga ba meilleur fan du monde, un grand merci pe na ba sponsor na bisonyo so en tout cas batu balingara émission ya analysons tous ensemble na ozang sabino ba dédicace le rôle maman Nana Musibu, maman Nathalie na moni bongo pe président Beba lingara mingi analysons tous ensemble. Maman Gina Amatou, Motema, papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Il n'est pas à scotcher, nous analysons tous ensemble. Et Tata Poe Fapekato, il n'est pas à analysons tous ensemble. Couple Bondo, maman Maria, mes papa Roy, balingara pe analysons tous ensemble. Alors on a bande de on a ébi que bon. Maman Makia Kumba, atala analysons tous ensemble. Angelos Caron Patala Rayango, Debobusha, en tout cas bande de Rose Bonga, c'est la Kikela, et du Bakala la paix, Alandaka, analysons tous ensemble. Na papa il dit Kabande Konyon Soba Eliezer, Sarah Abouele, Fatou Kanti, en tout cas Binonyon tout ba meilleur fan Dalia Onyema, ba meilleur fan Nyon Sonabi ke Bolandaka, émission Nabiso ya analysons tous ensemble. Alors Montréal derrière la caméra, ce que ça même langage nanga, lelo dédicace ezate pona bino. Oko fungola nga plateau na lati di papa ozungati na samakolo na ebité réalisateur o azobetanga 12 to eza 12 te tobenga ngonini. En tout cas, bonjour docteur Patrick. Bonjour maman Sarah Tola, grand esprit, joyeux anniversaire. Merci beaucoup papa. Vraiment comme promis toye pona kopambola yo omoni motsoki abaksimbula mususu asika. Makambo sur le plan spirituel et baksamaka sagesse bitumba musupe baksamaka il faut à la sage anniversaire soko koki simbula moko obakisi kozaka anesengote mais il faut appeler la réflexion nzamba pambola président Diego oazo assister biso bon délivre et puis botswali na batunyon so bazolanda biso bon ba pesa ba commentaire bien. Merci beaucoup docteur Patrick. L'autre fois Tozala qui n'a réapparition des étoiles, mais aussi ce qui en a vraiment été. Alors, Mutuna n'a pas Mutuna est public, j'allais dire. Ce qui
mutu étoile ebungi. Étoile o bazongi saka. Est-ce que zarakara étoile o mutabungi saki wana? Eza étoile o mutabungi saki wana. Bozongi sango bozwango wapi parce que ebungaki. Étoile bayibaka ezali na 4 étoiles. Tosola ki angote eza na 3 choses. OK. Eza na 3 messages, eza na prédestination. OK. Eza na mission, eza na réussite. Ozomona. Tant bayibi étoile ya moto prédestination eza o nzambe yemoko aloba. Et ko sala ma boye na année telle na makambo na circonstance telle et ko ya na bomo ya moto. Mission ezaki no moto akosala nini na mokili. Ozomona tamba no bon c'est toi la Jésus Christ bayeba ki mission na ye ezaki mission salvatrice akoya pona ko bikisa mokili. Et puis récite eza nini résurrection na gloire oya kozwa na tina ete ba kombo nyonso efukamela ye. Ozomona Satan lukaki ayiba étoile ya Jésus Christ wana na Gethsemane. OK. Bible bike no Yesu aboyi abandi kolinga sute akufa. Abandi kolela motoki na ye ebongami en grimo du sang. Bible bike no un ange fortificateur est venu fortifier Jésus. Ange a ko fortifier Jésus. Yango tant tolbele mamwa ba ange bat ba comprena kité. Tokozongi la mamwa ba ange pour bat ba message na ngote. Ange a fortifié Jésus-Christ. Pour na nini? Pour étoile, ils ont une mission, ils ont une réussite, ils ont une gloire. Aïe ko fortifié pour azwa gloire na ye, pour combo na ye, et les kaba combo nyon sur selon des Philippiens, n'eng balobi que non, on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, après avoir accepté la mort même, la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ceux qui a boya kayango, anga azwa gloire wanate. Nde Satan ya ki couper sa découragement. Eza ko yiba étoile donc makamisa to ne ko kisamate. Alors tant Jésus Christ a kufi asekwi gloire et monani donc ezali réapparition de l'étoile makamunyo surtout wana eko ko kisama netanga zo mataliko bike non na ba yekoli. Allez maintenant, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Donc missionnez ko kisama pe ko continuer les choses. Donc tant étoile les ongaka ezonga na bilongo na nyonso ezongaka ke étoile o bayibaki. Voilà. Okay. Sikoyo étoile eza mutuna soki neti bayibinga étoile bake bateki yango parce que to sola kinayo bateka ki étoile. Siko so neti bateki yango batekela rabang batekela yango ba magicien bandoki nengo explikaki mutu wana wa osale l'étoile nanga wana tango yo ozongisela nge étoile ya kotika la vide. Mutu na kotika la vide kaya Joseph bande koni babundisi étoile bateki Joseph pona nini po bandoto wana omonaki ke ba étoile 11 zo fuka melaye balingaki yangote bateki Joseph et pas ba Madianite et pas ba arabe bateki Joseph akina ndako ya Potiphar. 1 balongoli tiniki ya liboso. 2 balatisi deuxième tiniki pas ba commerçant. 3 balatisi troisième tiniki pas ya mwasi ya Potiphar. 4 balatisi quatrième tiniki na prison. 5 balatisi tango abimi na prison. 6 Pharaon yemo ko latisa ye étoile tiniki étoile. Donc étoile à Joseph ezongi kaka ndenge papa na ye ayebisaka ye. Tu régneras sur nous, tu gouverneras sur nous. Au moins que nous en Égypte kuna. Joseph a dirigé bande kone nyonso na papa na ye na ba mama na ye ba ye ko fukamela Joseph a ye ko boko la bango bande ko ba fukamaki mais papa a fukamaki te na genou papa a fukamaki na sens que non Joseph a ye ko boko la ye ozomona donc batu oyo bande ko utiliser étoile ya Joseph batikala ki maboko pamba babi Joseph tango akoti na ndako ya Potiphar nyonso Potiphar bande ko sala et comme qui florissant ezongenga ezo simba metant Joseph alongwe wana Potiphar atika ko zo gloire wana nde Joseph ayeko lekana Potiphar donc ce qui étoile ezongi ya mutu wa bande ko sala étoile wana nde omona que non immeuble ya mutu moko boy pas immeuble ziki asala étoile ya batu na bakute na bato neti biso ba prophète mobiki sibo na bondeli pona ye bakute na nzambe te akute na ngai to kolobele mission o ya code de verrouillage
na expliquer bon nzambe makasi okay. Parce que nazolinga na comme expliquer ba spiritualité okay. Na kosenga na bino ba fan nyonso émission o analysons tous ensemble bo mesana sikoyo na komi ko yobela spiritualité makambo bon nzambe o nzambe abengela biso na mona nini nga na kutana ba ange na mona ba makambo ya mystère. Alors makambo il faut to yebisa peuple de Dieu comment délivrance ça la maga comment puissance nzambe ya kozala éclater koka moite longola ki bo bébé spirituel kola na kata mulimo. Voilà na ko répondre ndengwana bato wana tant que non to yaka ko récupérer bétoile bato bakanga bango batika na maboko pa moment que non ndako muto neziki au moins muto ba faire isili mutu makambo yake ne seul bosote au moins que non longo na pouvoir c'est que bato akanga ki étoile wa bande ko utiliser bétoile na bango bato na baza délivrer ndio komona Yesu akomi na Betfage ayibisi ba yekola bokende place wana ville wana bokomona mwana pate moko akangami na singa bo récupérer soki batuni bino epa ya mutu wana bo yebisa que non son maître en a besoin mutu wana azomona que non aza maître nzoka pe Jésus pe aza maître ya mwana pate wana ozomona tant ba récupérer mutu wana tikela maboko pamba eza ko neti mutu azwaka mwasi ya David tango aboma Goliath ba pesa ke mwasi wana Michal mwana roi. Après David a moi Michal a 13 ans. Elle a 13 ans. Allez, roi Saoul a bossé na azu mwasi wana bali c'est pas parti. Un garçon. Parti avant na mwasi wana babo ta répété. Tango David a ko zwa pouvoir sikoyo na âge à 30 ans. Abi oh na kotika mwasi na nga boite il faut na récupérer mwasi na nga étoile na ngai. Babi que no parti atikali maboko pamba azoya azolela ka mwasi na sima maboko na moto. Pour batanga la Bible bien te Bible za makambo. Donc ceux qui ba botol moto étoile moto na otika maboko pamba. Koka mote ono asila musicien pena asila modèle à succès asomba te le côté. Succès ta place à vendre. Wana tsaka kongo moleka na télévision artiste en danger. Artiste à danger. Ba otuna asalaka te, aliaka te, abombaka te, a utiliser des béton ya bato, ba étoile les a récupéré atika maboko pamba. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Dr Patrick, pour l'explication. Bah, oh, nyon surtout bah, quand étoile na yo. Surtout na bonne lipo na yo, bah, tika na maboko pamba. Bah, oh, bah, bloqué ko bota no libala na yo, succès na yo, élévation na yo. Il suffit seulement que nous en contact na mutu, oh, ya comprenant mystère, lecture et étoile que je suis. Maman, ça remonte, bah, nous avons appelé ça la révélation, la destruction des hôtels, tout ça. Tondi ma bango mengai. Nous avons appelé ça la révélation ya étoile. Nengi ba sukula étoile, nengi ba zongi sa étoile, kotanga couleur ya bato. Il faut bondir. Étoile peut ba sukula. Étoile ba sukula étoile. Pour anye comme salité, comme faible. Maman Sarah, mouinda nengi zabo mouinda comme en salité. Fara mutuke comme en salité. Mais c'est ça moto. Et comment appeler salité. Yo zan étoile, mais ozo ki ne okota bisika mabe, ozan étoile otamula via mabe. Aux an étoiles, autant mon camarade ma vie. Comme étouffé, comme faible. Et comme étouffé, comme faible. Aux hommes. Même attends, en pour le point payer là-bas, il faut que nos snell éteignent courant normal. Mais ce courant écouter na ba maille, écouter na ba problème, tout ce monde, le monde a payé ma bienté. Et ça bon. Ok, merci beaucoup, Docteur Patrick. Mon tour n'a pas monsieur Ezali. Pour l'année, il va bondir Sarah étoile. Prenons les cas de Jésus-Christ, na Hérode. Bazara na problème ni. Maman Sarah étoile n'importe qui a ko bundisa monio ka bano bundisa ra étoile. Maman Sarah yo mona raté au commis place mo bo sepe na mutu moko te. Donc au sepe na garçon anati. Au sentir ma bé. Au sentir ma bé au sepe na été. Au ko ma pe place mo ba sepe no makasi mutu mo sepe no makasi fo bi maman vraiment na sepe no makasi na salo cadeau boy. Hérode Mouto ya bundisi Jésus pour une pour que non Jésus a remplacer. C'était question du remplacement. Ba bundisa ka pour que non yom to remplacer chance ya papa na bino. Yom to jouer étoile wana. Eza bana mususu oboti mwana me sentir azana race ki bokonzi na kati na ye. Baba ndiko bundisa ye. Donc problème Hérode na Jésus zandingo wana et Jésus a enfant mais Bible zol ba que nos prophéties peut s'amener pour na un enfant nous est né. Un fils nous est donné, on l'appellera admirable conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant. Il est un enfant, mais admirable. Il est un enfant, mais conseiller. Il est un enfant, mais Dieu tout-puissant. Hérode abane kotanga makomi ya nzambe batuni ba otangela parce que ba roi bazaki so avandi bo abengisi batunaye bo kotangela no ba anal ba notanga ba histoire ba nota ya vandi wana zoyoka ezaki bazalaki déjà na connaissance ya ba prophétie ya makambo étoile oya Jésus Christ bandi banana Genèse et comme na Nombre chapitre 26
Ti prophète Esaïe, prophète messianique, il a parlé des Messie de Jésus-Christ. Bazaki au courant. Et comme on a période wana Hérode, ou batinda qui pas César, azalokola neti gouverneur, mais Sénat ya ba juif, ba sénateur na bango, ba voter ba bité azala roi. Ozomona. Ndesiko zuwa amoni Jésus-Christ, père aux les rois, les sauveurs, ndeko bunisaï. Bazo bundisa po ba yebi mission oza na kati na yo. Bazo bundisa po ba yebi ke no okoma mutu mbongo. Bazo bundisa po kozwa libala bien, bazo bundisa po kozwa bana ya bien, bana mayele. Bazo bundisa po kozwa femme d'affaires, homme d'affaires, un vrai politicien. Bazo bundisa komi na poto wana po ba yebi ke no otonga ba mapangu awa osunga batu osala ba ONG. Obano salisa bato mama Sara. Omoka ndo salisa bato wana. Bato musu ba sepela ate mo bitumba bato wana. Bako bundisa yo. Pour que non, aux ambons, on sale sabatouté, bon année en écoquite. Donc, on peut savoir faire, donc, on bimi sabat na hôpital, pour na. Au moins, on va qu'on le kaouki. Pour na nini, pour baton batika ba maléré. Ba no bundi c'est toi, no pour na pam baka aboui. Bat musu ba salama pour na big sabat musu. So moni moi. Et bimaka pour na bénéfice na ngote. Ne frère moko emba. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Aux monde, bien-être universel, ça pour vivre pour notre musus. Néanmoins, moi, tant que pèse la lumière et n'y a pas de musus, mais il y a bénéficié. Voilà, babundi sabat musu pamba, maman saloko zala, osa bolamu, bat baboyi, asa bolam pona nini. L'église tout le monde a un autre. Maman m'a zo s'aimer, mais batou soit noté le mélaye. Ah l'accent nini yango. Kaye mo a semaka. Bana ba s'aimer $100, lobby a semaki, lelo a s'aimer, lobby soit s'aimer, anga l'accent nini. Bitumbe bandi. Moto super so azope sa pété bitumba. Frère Redi a mis saemba. Moto soki alati kitoko ebotaka binemi e ba fiti. Soki alati kitoko mabe asali sabato mabe asali sa pété mabe. Asali sabato mabe asali sa pété mabe. Ozomona. Donc c'est compliqué. Bako bundi c'est toi la moto pona pamba ka aboy. Mais moto nyoso azo bundi c'est toi na yo. Fongola misu. Muto bundi c'est toi là-bas na fongola misu. C'est le moment. Ajini okomi nango. Ozo comprendre te. Appelle les prophètes. Ozo comprendre que non c'est compliqué. Ajo ya yo. Kabila ex-président Nabiso. Aja 29 ans comme président. Président Mbuto comme président avant 40 ans. Yo comme na 40 ans. Ozo kene 50 ans. Talambongo. Ozo simbate. Ova na lupango famille. Okene poto ni tozana Kongo. Ezana batu muso azana poto, étoile nezana Kisasa. Ezana batu muso azana poto, étoile nezana Mboka. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Mbongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ont les solo ya mbimbi dans système mbongo wa shingom de toloba toujours mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien, même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona komba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servi bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 tilikolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servi bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous. Tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh. Ngulu
toko papa lisusu ntaba nangombe Nazareta okwei batikio. Donc Nazareta tozela bino ebele po pesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareta c'est Du sérieux. C'est ça, makambo héros de Salaka. A ko séparer yo na étoile na yo. Beaucoup tanate pour makambo malamu sa maté. Au moins que moi si na yo pour kutana moi si na vie, maman Sarah. O kutana ba ndumba batmabe, ba bulawayo, ba chel, bato malamu te. Pour kutana mobala bien o kutana mobala kindumba. Nzoka na étoile na yo ba bundisi yango ezala kuna. Héros de Salaka ndengo wana. Yango wana Nzambe asalaki miracle na ye tant ba mage ba komi wana étoile à Jésus-Christ c'est que limo ozomona eza na deux formes et ko lima disparition na ndenge mabe disparition msupo ba nguna ba monate alors soki étoile eza na moto makasi eza voilé te ba nguna ba komona yango te. Ok, merci beaucoup vraiment docteur Patrick pour na ko sembolela biso vraiment biyano ya mituna na biso. Alors na côté à Samson, ce qui totali Samson suki et katanaka bakataka et suki ezali bongo le roi force na étoile na ye. Mais après suki zonga ke botaki. Mais misu zonga kate to benga ngonini. Est-ce que yango pe misu pe ezaki étoile ezonga te mais suki zonga ki parce que nyos tumi bale kendaki. Merci beaucoup maman ça répond à motuna ki toko makasi oyo. Omoni il faut pas profitaka. Yo ba ibi étoile na yo. Luka bonzambe o luka bonzambe te. Luka prophète o luka prophète pété. Siko ceux par exemple âge non na mokiliza ki no 60 ans. Okufa na 60 ans. Ba ibi étoile na yo ti na 59 ans. Siko tango yo ko luka mosakoli. Ako zongi cette étoile okufa mbala mope. Na ozongi sana. Na ozongi sana okufa mbala moko. Omoni faute zaki pe ya Samson. Étoile na ye. Omoni Samson tango a cédé étoile n'est pas moi si wana dalila nde ba toboli misu na ye mais tango suki zongi ozomona mais étoile etikali floué étoile ba monsieur ko zonga pe mais voile les a toujours liboso étoile so zongi faut ba longola pe voile na yango Samson suki zongaki mais misu e monate Samson pe malobane mo mabe Samson lobi que je meurs avec ces Philistins. Bible dit que no suki Samson bondeli nzambe suki zongi. Pona bondeli nzambe miso ezonga te. Ezonga te. Nzambe asale Samson bikama obi que no Samson nzambe bimisele mai na kati ya libanga. Samson boma 2000 personnes na mashore kaka ya nyama. Samson sali bikama obi que no dernier miracle ya Samson tanga bomba ba Philistin. Bible zo ba que no mwana moko abimi na kati ba Philistin. Ayeko lakisa Samson ba poto mibale o simbi colonne ya temple wana. Mwana wana ye mtu azalaka na désert. Tango 5000 personnes bazana mapate mbisite ya rolesa bato ezaki te. Bible dit que non un enfant abimi azana 5 pains 2 poissons.
5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Bino suba mikolo bozana mapa tembisite. Mwana mwa bimi azana mapa azana mbisi. Mwana wana auti wapi. Mwana wana c'est Jésus-Christ. Ye muto abimela ki pe Samson kuna. Ayeko simbisa ye ba colonne mi balwana. Samson azaki pe na capacité ko ba que non na okufa te miso na ngezonga. Mais ye mo ba que je meurs avec les Philistins. Étoile na yo ekoko beba pe à partir de maloba na yo. Ah mboko Congo to bunga na biso te. Biso bato yo to tikala ka bongo mala moko pe o tikala pe bongo. Samson ba que je meurs avec ces Philistins de akufaka. Soka boyaka liwa. Yango David azolba. Yango David azolba, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Par ta langue, par ta bouche, tu peux appeler la mort. J'aime la foi, batumusu bazana foi, atana mbet hôpital maman Sarah. Obi que notre dernièrement na kufaki, na malade na belaki. Na mon esprit na mati. Na bano kende. Maluba moko pesa melnge pa mutu moko iskana kende kuna. Abanuko ebisa ngai Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Nabaniko réciter bloko maman ça na zonga na kibomotobu. Donc nzambe lingato confesser positivité. Donc tala berere à Samson. Ateki étoile nae bakate suki siko étoile zongi mais maloba mabe alobaki ekangi ye. Olobaka nini pona bana nayo? Olobaka nini pona mbali nayo? Obi na zoya bo mutuka moko esali accident. Yoka biso na kata mutuka nto zo na taxi. Accident o esami na 4 se mobali atika mwasi na ye abima ye ko zo mwasi mususu nde mwasi na ndako laquelle mabe azongi te akomona. Siko mutuka pesa accident. So mutuka esali accident mutuka panzani mwasi ndako asani kinuma ne mutu bomisi biloko yango. Kinuma ne mutu esali accident kinuma na ye. Na bande ko loba maloba na ngizanga. What is that sorcellerie inconsciente? Souhaitez que nous mbali nosika ki azonga nzambe amuna bambanda te amuna kanga ata balati ba pantalon bamuna kaka ke no balati ba pantalon mibali ngaka ndina lati pantalon basi na lati maputa na lati jeep so zo confesser bongo sur le plan spirituel ma ça to comme ce qu'on a spiritualité to le mambo ba peace mambo ba spiritualité makambo ya ba jeune de l'ende ba sala na likolo nde ba vanda comment ba commanda kana ba tia ba sim na kati ya mabumo batu na misape batu na banzoto batu comment ba opéra kana ba bureau na bango. Voilà comment on a répondre à Samson. Alors, nous avons l'amour pour na bana na pour na mobali na pour na venir na yo. Au père de nin. Yo le baka mo ba mabe. Ma sa na zaina camarade mo camarade na zakaka. Na monite simbate na kabwa na e. Ko tamula na ba négativiste te. On ngo sala cop no mutu mo zo ka e simbate non. Bato mo kili balba coûte que non. Qui ne risque rien n'a rien. Risquez d'abord kende. C'est ça la foi. La foi c'est avancer. La foi, c'est appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. La foi est allée lokomoko oyo yako saranate. Merci beaucoup, Dr Patrick. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Tozo atterrir. Dernière question, Nangeza. Quelles sont les cérémonies et pratiques pour Étoile les Zonga? Ah, maman, ça, on est aux émissions, on a tout le temps la spiritualité. On est l'équipe moulaï, les pratiques et les cérémonies. Mon Étoile à blé. Et a cérémonie on a pratique na pour les parce que tu as sujet moi il y a pas pratique il y a aussi ça tous les différentes étoiles na ba couleur na étoile fixe étoile filante étoile cyclique ba cérémonie on a ko sala pour na kozongisa mutu o azan étoile fixe pour il faut explication étoile fixe on est zonga expliquer étoile fixe na cérémonie nango étoile filante na cérémonie nango étoile o ezali cyclique na cérémonie nango étoile la couleur bleue na cérémonie mon mutambongo pour comme na mbongo ba pratique ni no sala étoile blanche étoile waneza étoile ba sacrificateur est-ce que sacrificateur pasteur il faut ba pétage OK étoile les alliés jaune ya ba roi est-ce que pratique on sait c'est ba président de la république ba gouverneur et ça on sait ça mut étoile ya bleu donc waneza mission mubimba o que notre le alors tosuki sana soki mutakufi étoile na épée kufaka topé et continuer à travailler to pa koti ki lango bana na e to koti ki lango batu topé ka na cimetière ba koko yiba yango. Merci beaucoup maman Sarah mutuna waneza 3 questions makasi. Ouais. Soki mutu akufi mutu mususu akufa étoile na etikali. Lokola batoka neti Moïse akufa étoile na ye etikala ekepa Josué. Nzambe bisim Josué. Maintenant mon serviteur Moïse n'est plus.
C'est toi qui vas faire traverser ce peuple. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il n'est plus avec Moïse. Et toi, Louane, a traversé Bana Israël. Et quoi il n'a pas beaucoup à Josué. Josué a dit ninde kwa Moïse allait péter à Bitinda. Moutoye la Moïse, Bakop, Mamé Bele Bele. Et toi, les Tikala, n'a pas beaucoup à Josué. Batu Moussouba kende étoile na bango le roi ba prophète Élisée. A kende étoile na ye. Ba yeko zo ebembe ba boaki yango tang ba oki mabitumba ebembe baluke tuti miko Élisée mbala moko pa moto asekui. Eza pe na forme mususu ba ko yiba pe étoile ya moto ki akufi. Obi ke non Jésus-Christ ba rapo ba yibaye. OK. Oui. Batu kutu babimisa sanke non soki Jésus-Christ wana Jésus-Christ a sécurité c'est que ba ye ko ne ba coopérer ba ye ko yibaye. Ozomona ils ont déjà intention de ndengo wana. Joseph d'Arimathée azwaka pe bembe ya Yesu. Ozomona ezana batu mususu soki akufi bakoya kozwa étoile na ye. Ba yibe étoile nde okomona basango mama Sarah. Basango soki nani nganga nzambe na bango akufi soki prêtre soki monseigneur soki cardinal bazwaka bibembe wana bakundango na batemple na bango na église babatelaka mikuwa po bayebi ke non secret ezaka na mikuwa yango komona ke non Joseph ntango bana Israël bazobima Joseph abi ke non bokende bongo te bomema mikuwa na ngeke na terre promise bana Israël batambo na mikuwa Joseph aboya mikuwa netika na Égypte. Voilà, ayeba ki puissance ya mikuwa na ye, ayeba ki puissance mikuwa ezolak sa doctrine. Mikuwa ezolak sa doctrine, le fondement, la fondation, la base. Voilà, na répondre à 3 questions. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais pour qu'on était na cimetière, na yeko zo étoile papa, na yeko zo étoile pesa étoile. Bona ma kopesa ya bondoki. Babeb sivina yo. Ko kende na cimetière te ko kende osenga babiloko pa muto akufa. Wana penda mabe. Merci beaucoup Dr Patrick, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Rapidement bandeko ba hotala obana ba problème étoile, ba iba bango étoile, bazomona vie changement ezozalate, oko ebisa bango nini loba moko. Soki ba iba étoile eza simple. Obengi ngai prophète Nzambi. Musali na Nzambi. Muto Nzambi abenga na ndenge ya solo. Ndo moninga boye naza na kisite. Naza na Nzambi o azali Nzambi ya peto Jésus-Christ de Nazareth. Nasala makio na wana te bilo lukuta ozo fabriquer miracle. Ngaso na bondel pona yo. So moni miracle te. C'est que Nzambi alingi na nte omona ngona tawana. Nako forcer nzoto te, nako simba kisite, na simba kisi na te ya Jésus-Christ. Et comme sanga ba pasteur ba bonga pete, bazaka bazotambula lukuta tout ça. Et loko moko pete malonga. A son pete le pas monter tongata 5 niveaux te. Kosaka kisi autant kombo Jésus-Christ non. So ça na problème étoile bayiba étoile bunga. Benganga ina zongi cette étoile na yo. Kozongi sango retard te age ko lekana allez. Donc au perdre. Voilà ba coordonnées nanga yango wana eza affiché plus 243 90 71 021 71. Zam na lola pambulo mama Sarah, joyeux anniversaire. Vraiment Nzambe atombola yo lisusu. Merci docteur. Apeso mayele abaksela o ezangaki vraiment ezali occasion ensemble la pona yo pona ko pambola yo Nzambe apesa yo mayele. Nzambe na lola pambola mwana yo anniversaire oyo ebakisa eloko moko na nzoto na ye. Kolo akende liboso banguna ne nyonso bakweya au nom puissant de Jésus-Christ. Kobanda lelo dominer banguna na yo kobanda lelo monte en flèche en vitesse d'éclair na pamboli mobile na yo na pamboli mosano na pamboli ndaku na yo na pamboli ba fer na yo mbula oya sike bakisami e bakisi makama malonga na kati na yo na bengani liwa na bengani ba accident na kombo na Yesu Kristo progresser na équipe no mobimba au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Au revoir.